Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe, kaka ndenge ngana bino to sola kamikolo nyonso. Na émission biso nous voulons savoir émission oyo rataka jamais na banda kuna bino toloba te tokoloba kaka na nkopo na bino ndebo tinebi tolobati. 100% catch congolais. Bokoko ya mboka na biso. O bino benga kindo biso benga kaka bokoko to pe technique ya mboka na biso ndenge ezalaka. Soki mutu abeli mbaso pe bakenda kopete ikana bokoko pe soki mutu abeli comment on dit baboni kongo babini ni malaya batina kamila kongo bololo est-ce que kisa bokoko to kisa bokoko to kisa bokoko donc nyoso za bokoko to sula na bokoko ya mboka na biso ndenge to sulaka mais mingi nazana na dossier moko o ezo yinda bikolo yo balobi bana chango batomboki ya kotomboka ningo sakana ti bouti kolanda tournoi monene ya chango ndenge salamaki tango ngana zaki na chango jiko bako balepe ba chaîne mususu bomona ke lukunga pa zaki na ba tournoi na ye zaki ya tantité ya ba tournoi moko ya ba défi quoi isalamaki na ndenge sakana te mais biso lokola ba songi o botina biso ke songi to kendaki tina kati ya lukunga kaka ndenge ezalaka toujours esaki biso bien makasi vraiment esala zuwa te esala pasi te. En tout cas, nous allons venir dans plateau bientôt à vous. C'est qui ça? C'est qui ça à vous déranger aussi? Oui, tu es qui m'a calculé sur le côté. C'est beaucoup de sur le côté. Qui t'a filmé? Ce film est si il n'a pas de démon. Naki wa pinzambe na ngai bandeko. Naboyi na ngai mwanda nsemi ya zandika babanga kona ila mama fudi. E bongo bino boseka nga bandeko na yaki na lukuna ni na bandeko na bisa. Paluka. Na hivi wote wala bia kaluka. Na pesa kabino mbote yanyo so bandeko na ngai kaluka. Babu kilo na nga babu fo na nga pona madame na nga pe azamu mutu moko ya bapanzi na bino vraiment. Esa la zuwa te kaka ndingo ki madame na nga za mpanzo. Mais na za mwana na bino nyoso kaka ndingo za kana ikonuka mettre soda. Bote mettre soda. Bote champion local. Mettre soda za ba problème na ngati. Mayo cap soda charge ya lukunga. Okomi cap soda. Ayango teloko awa. Sai, ba mo tinde botala nga bongo boye bade yake. O azanani. Webi. Doto baebi ke oza cap soda. Soda makasi. Abundati na suka me cap soda. Na ebite ndenge ni ba vinde ni ba santé. Na kwa kalozolo ba suite kimye boye kwani. Wa. Azana nga champion local kala ezaki. Kala na TV mais kala na musate. Oh. Mais toujours ko kabi côté. Te kala TV na musate. Musala ya sikizate na osala déjà. Musala nga pona nazo bunda na zaki na tozaki na kankukulu. Toto aussi ça va combat ya champion de Kinshasa Super Nguruma. Aussi ba combat dimanche de tozali. Oza vraiment habité cap soda. Tu peux te nommer sur le muke pona moi minute za muke mingi mais to sola ngomba moko direct ti obine bike binos bo bike ngai komona nga e passe la soki na risque que na problème. De temps na kititi na mabele c'est que problème ezali. Cap soda okate mutu moko baki o beto mabele sakana te ko mutu wampuni. Mutu moko bu. Yo ki wana mti? Non na yogite. Oh, katia nyosu azana Kinshasa oyo. Si banda ali me cap soda. Kwaza poso senga komba na ngai. To apo to na TV sengi bitumba na obunda. Na après ezate ke na ozelisa, eza senga lelo na oya to obunda. Ngai te ezaki dini. Ngai nazo tuna ba meilleur catcher. Na binga na liste na ngaba meilleur catcher za boye. Toka na tenga ka soda. Abi Ils pas catcher moko bile soda salaka. Oui. Soda ya kaluka. Catcher makasi bon technicien na ngai lukunda. Abi aboyo na dimanche mo neza bi yosko se bato abi na ngai abi na ya kotuna yo yango question na yo tuna yo cap soda soki bato yo komba na sobo kanga ebo fungola ye soki aloba a clair bon cap soda bato yo komba lelo na la pista charge ya funa charge ya changu bato komba na yo osa combien on résister combien de minutes la piste
wana collègue nanga la piste toza na bambote po tosala mosala moko. Voilà, mettre la piste. Élève na pesa bambote. Nga koza jamais lève la piste. Banda lelo ti soka nini. La piste. Na dokuta pété. Papa na yebiso na nga 5 chantiers. Bongo siko yo. Papa na obeta da 5 chantiers. Eza na ne moko boye soit ane ko ga to zaki na plateau nga na yo la piste. Naza ba image. Ya, naza ba image to za nga na plateau. Oyoka ngai nga pe na yoka yo. Mage okoka te. Soka pwe nga na pwe, soka pwe ka lelo boto sa combat de finga na yo la piste. La piste nga na veno yo ti. Mutalo bike, so na tuni yo ko baka mama ke no. Na bika na liwa. Jamais mdo ko la piste ko beta ngai. Nga za Kinshasa mbima na mdo ko beta ngai ti. Nga na kache o ba konti. De obeta da 5 chantiers. Papa ni moko zo na ofwa pi bongo na yo. Oui. Wana le ba la piste. Non le ba la piste bongo yo. Papa yo bozala loboko. Ba beta mabongo siko yo la piste. La piste ya muke. Non. Le bi la piste za muke donc. Nazo na tu nasko. Wana funa na changu ndo lobike la piste za muke. Na changu la piste ya muke. Bon, le quoi la piste ya muke bongo dete na ye poison. So na boya no technicien na bango la piste. Poza bango no leader na bango 5 chantiers. Abetama la piste na boye na zelo côté. Bodete na bango. Donc bango nyosu na changu kuna ba eloko te. Mutonga ko banga zati. Ba bango nyosu na banga na. Na lobité. Oui, je m'appelle Maboka Ntomela Keno na Mwamba. Et c'est qui ça parce que de toute façon on vient à la piste. Et c'est que ça na Keno na Mwamba bo muke, na Mwamba siko so ki totali maman, maître Mi Golba. Charge à Mwamba. Maître Mi Golba. Bateo na maître Mi Golba. Voilà Mi Golba ya lelo to ya kala. Mi Golba oyo ka moko, Mi Golba ko moko trahison et trahison et so banisanga Mi Golba oyo ya kala wa zulaka sentir. Mi Golba wa lelo te. De asila na. Mi Golba ya lelo te. Banisanga Mi Golba. Naza po ya bino te. Attention à la tête zongela ki. Na bana kota. Na po ya bino te na po na nani oyo ya la piste. La piste na yo ki onde otie musapi. Biko otie okuta na soda. La piste nga ko beto tina ntema ya bino. Na ko ya tina ntema loka lelo. Ngani nga bongo. Nani nga bongo te. Na vite. Zano. Obi Aisha matata zongeli oboy obi Aisha matata ti. Aisha. Oso ka cha mikete. Eloko te. Osoda charge ya lukunga. Dona ka cha moti na Kongo mbimba awa. Na banga pasa lukamba Sibolit. Champion du Congo. Dede. Da animal. Champion te na loba. Champion de Kinshasa. Animal. Si classique. Apa sawana eza mutu moko tonga ko banga. Eza na mutu moko tonga na ko banga. Eza va même non le kamba Sibolit. Na respecter ta que champion du Congo. Mais na banga yo te. Na ko banga ngake banga Sibolit. Na respecter yo ta que champion charge na biso. Oui, va respect na ko tozali. Mais na banga yo te. Eza lo kamba Sibolit. OK. Champion du Congo. On veut obeta Sibolit. Tiens. Ke ba ye mataba tunzete. Ngana banga nzete na ete. Na minute oyo. Oui. Respect na champion du Congo le kamba Sibolit immeuble. Mais la minute oyo Cap Soudan de ngande na ye. Respect obeta na ye mais ye. Donc na minute obeta ye. Na banga ta kache moko ti. Na respecter bien ta ki ba mikolo mais na minute oyo ngana banga so le côté ya jamaa. O eza nani ngana ye. De obanga na atana ni te nani. Na zo banga mutu te kotanga komba mutu te po na banga mutu te. Mutu na so tira nga bitumba na minute oyo na capable de défendre attente na ngai. Na dete Tirbo ba capable. Tirbo ni. De chaste. Ba Tirbo nyos boy logo te. Na Tirbo bosokia. Tirbo de chasse. Boze logo te. Na Tirbo ya boy ba ze logo te otanga bango te ba logo te. So na boya no immeuble.
champion du Congo bongo bino batirbo boyelo côté te zana to bato na miti eza bitumba la piste akokima te soda s'il vous plaît mettez soda to basko soki ndengo zawana batio babi mettez soda lelo opone biso 5 kache oyo so batio na bitumba oko sentir bitumba to bakobeta yo te babetanga te lingwana okomba babeta ya babeto te bakopesanga pema bape moi pema okoma sufleti o kimarine na okima pe te na mdo tomato kutoyokanga championnat du Congo oyebi ya biso nyonso awa na ville ya Kinshasa oyo tobanga mwa tomato kufa ya Kinshasa na ville na tournoi du Congo te oganya tomato kufa ya du Congo oyo siko bino bato botangatanga bon tangela ngai 5 kache oyo bakopesa mwa pema te na bwaka mutu te so ba 5 kache oyo bapesaka pema ya liboso eza président Ange le Mystérieux ya mibale ekozala na ekozala lokambasi boliti immeuble deuxième eza troisième ekozala champion animal quatrième eza nakotanga 4 le reste quatrième ekozala la piste te aya pe mani yo la piste opesa ngai quatrième ekozala super nguluma bakopesa ngai lede cinquième nakotanga ekozala mkie don bagar soki nga bosala don bagar barespect na baprésident don barespect bato tangi wana bato bapesanga mpe mabango wana bato ya génération na yo te génération nanga na babwaka mutu te na otanga mutu te bango ne génération nanga nga na likolo na bino nga na charge na bino soki nga na otanga na yo so na omotanga oui nga makasi koleka génération nanga mobimba soki na babanga nani to na otanga nani la piste obe kobeta yo kobeta la piste sikoyo nalingi kotia défi moni biso olingaka défi soki okenda na fédération mpe koki kowumisa kota défi mpona ntango eleka te biso population oyebake osengi la piste akomba nga aza pwe ya la piste akone chaque ayoka soki olanda émission oyo oyoka na pwe ya obunda na la piste nga aza pwe eza kone chaque otie komba lelo nga soda contre la piste na obunda eza otiango kaka sikoyo ata na butu lelo bike soda obunda na la piste na obunda bakonzi nyonso bozwa makambo oyo na maboko na bino po la piste mutu abandinga nga azali na posa la piste te nga aza posa ba 5 chantier na posa ya ba super nguluma balokambasi bolite mais la piste akoti na bitumba na bango la piste na po odefendre na yo ya obunda na yo nayebi te wana vraiment eza message comme esika la piste mais mingi nazorappele bino ke bamécène oyo bazala moko bamosolo na bango oyo batiaka bakomba yango kote bino badepute bazala te baya mpe batia komba namoni na nsima no anani meselani honorable plese mwene oyo asimbi cap soda mpona ndimaki asimbi soda yeyo atiesa komba na ona la piste te aza pre apo otia kombanga na la piste so oza pre papa oyo asunga bato na lukunga oyo azoyede tout le quartier ya lukunga yeyo honorable plese mwene donc soki oza pre ya koya soit nga naloba epa na ye tobunda nga na ye na po obunda la piste wana message ekomi vraiment nayebi te tokomi kokende vers fin émission na biso to malembe pesa biso na programme ya club na bino ya ndenge nini mikolo bon club na biso programme ya club ezaki touti obunda komba sale tosise komba dimanche tosise samedi botondisaki biso osalaka bape eza vibration nde obanga obenga champion lokale mpona ozoba image na oreveste bino botondisa te te bavideo ezali na tokotinda bavideo banini donc tosalaka na biso kaka baplace oyo vibration ezobunda soki organise bakomba apa na minute oyo towana bakomba te na club topemi nani toprépare sali moko boye eza deleva par ça wana toya préparation ya championnat ya tante championnat tante ezobanda awa na 10e mois awa bale 20 donc tobanda championnat tante moya obunda nano eza te tozela championnat tante tobunda oui je m'appelle Maboko ya Nzambe nete moi message moko epai ya bafani oyo bazozela championnat tante bino longo ozolaka bafani balo na tante na championnat ya tante nini oyo préparé bon malonga mais kobosana te ke soki kaka nakomi esika ya la piste apesi nga réponse nakozongela lisusu mpo na ngai nalinga nayoka vérité mpo na olinga nga boya bino mbai na plateau te mpo na boya kopanzela nga bakamera mpona na plateau naya komema ngambo ebongo ta ya motu elanda ngai ta ya cercueil afu
La piste tozalaki na plateau en direct na le 1er décembre. Le 1er décembre. Oui, tozalaka na yo donc okoka na yo te. Le peuple ya nzambe okobaki dimanche eza émission elekaka en direct. Déjà osenga en direct ensemble nga. Tozanga na yo boye tokutana na plateau. Nga aza po okutana yo. Nga na lingité parce que bino se boye bosanga na plateau nanga bolinga bo panza ba caméra batu bolinga bo biso dora batu na lingi na ngai te mwanda nsemi azandika bamba kona ile mama fudi ebongo mokile se kangai tai na ngai tai ya circuit. Message moko ya suka po. Message eza ke batu nyonso basoutenir Kachel na bino Cap Soda ngayo na komba ya défi contre champion Zidane. Tout na bundela ceinture ya lukunga. Na bunda komba défi na champion Zidane. Na Zidane. Abeta ba 2 minutes. Pour ba 2 minutes sur génération. Soda ko za ko rambo mobile. Ya. Ndoko nga ba ko betanga de Zidane to tsana ba ni pa. Omoni nga ko za luka bango. O ba beta ba 2 minutes. Nga nataka ko rambo mobile. Dera mobile ndio betanga 2 minutes. Oui. Oh. Champion Zidane. On a koloba. Bonga ma Cap Soda ya. Et ma objectif nanga na oyela. Oyela ka ceinture. Jamais la poula. Zidane betanga Zidane. On va être catch baby. Jamais au Soda. Na mito on a kolobaka keke. Le 21 championnat banda. Objectif nanga na bunda championnat zakaka. Ceinture. Na bundela ka ceinture lukunga. Ya meilleur technicien lukunga fona zwangu. So na ceinture na te na bunda suka chiti na tiki na catch mo muki. Aïe! Donc on a un objectif dans le bundela, on a bundela championnat. Et ça on a doit sentir. Si on a vu sentir, na tiki catch na vie na ngai. Na tiki suko bundaka chiti. Na ebité. Donc Zidane obongama, ngana pona yo. Zidane na ebité mettre soda aza vraiment pona yo, alobi aza pona okasi. Na lingi mingi, na loba mingi te pona émission so. Et comme ko ke na suka kasi na lingi mettre soda. Pesa bana nyonso. Ya kanduka bambote ya trop pona. To chite na mission na biso. Te bambote na ngai ezaka kana. Kwa maana na mtu asute na ngai na bakomba. Angaka ngu kwa maana respect na la piste. Pas c'est ngai. OK bangisa na piste. Et bongo mtu asute na ngai na bakomba liboso na respect belé honorable placer le moyen kotoza. Donc charge na oyi, charge de sécurité na yo. Honorable ni placer le moyen. Honorable. Donc charge à lukunga. Charge à lukunga. Député ozo sunga batu nyonso donc yewana. Les deux catch club vibration de temps bimba numéro 1 anga président Ange le Mystérieux. Les deux balitaires anga nyonso ba to bima ba champion ya tante donc ba mbote na bino ka nyonso. Ba nyonso kaluka ba mbote belingam na pesi bino charge. Bana nyonso ya kaluka ba mbote ebele charge nde ya pesi bino karaté azo zo ceinture ya lukunga elobi ngai te pona na boy na ngai monoko na ngai. Na boy na ngala mbanga mbote. Wasi bon. Ngape na kaka ba kamera chichiruchi na tala pato sa kisongi na komi na suka ya émission na kasi na zo rappeler boy. Tokende mbango komi komisana université méthodiste eza juste na sima ya palais du peuple avenue palais du peuple numéro 1 kuna ba faculté eza ebele en tout cas université moko ya propre université méthodiste ne raté pas tokende komi komisa kuna ebele e kosala biso bien makasi kasi palais du peuple numéro 1 université méthodiste ba faculté eza ebele droit eza informatique générale ezali informatique de gestion informatique des réseaux ezali aux sciences infirmières ba entra na tangi ba faculté eza ebele na komi na suka koloba ke na bwaki bongo honorable Gabe Kindembe biso nyonso toza na fondation Gabe Kindembe surtout précisément bana ya Moamba ya solo na sima ya honorable Gabe Kindembe ndenge nalobi ke mingi mabanga nde mokonzi na bwaki viens nga Prosper Bakine mwana dalasi ya tongo vie yomoko ebita nalobi Vieri Kitola mokonzi mwana ya Belgique ya tongo Vieri Kitola onotetela kema fumbe kaka ndenge balobaka pe na bosete koloba bongo vraiment mingi nazalaki na sima ya caméra na moto te kasi nalobi ke na bwaki pasteur Bron Bomalika berger etene Bokopolo aïe et bon obwaki ete obwaki comment il David Steph Magui Steph Pagui David donc quand ndenge ezalaka te Steph nani
Steph Magui. Steph Magui. Chez Yemoko, chez Yemonani. Mère Magui. Mère Magui, donc. Magui Makassi. Makassi, Makassi, bien bon. Chose à te donc. Na comme la Soukada, na zolo baké. Na voix qui vraiment. Berger Etienne Bokopolo, pe na bosete ko boka bongo. Famille et ma famille onyango mo bana sima kamera na zaki bongo na mozote kasi. Na bois qui ingénieur Didier Mosiboni. Jonas Maza, Weljoye Yozike. Bien au moins moi na 11 ans na bangengi ya mikolo Caleb Omatoko Génie Chota. Na bois qui bongo Miranda Joseph Benjamin Mosiboni yo yango pe na komi na suka kolobaki. Soki na bois qui yote so soleil mabe makasi. Papindonga, les voyants, Papindonga, les voyants choix exact. Aïe, tamba, kasi Belamine Kamba, motema ya. Ciao.